Bonjour Mbuta Manzam. Bonjour papa journaliste. Merci Mbuta nakanisa tuuti komona yo na mokola lelo awa eza sengo mingi po te kwa kuta na biso. Toza musala moko e uzala sengo mingi na moni kutu mutuna ko tuna te mais to moni ke toza na misala. Oyo papa Simo Kimbangu kenga na pesi biso misala ya mise. E lelo ezali sengo mingi na bolingo na ye na bino na biso te ko kuta na biso awa na kati na mboka Portugal. Yango to kangiyo po ete to kwa kotuna motuna papa Simo Kimbangu kiangani posa na epe bolingone ezali ke le 31 décembre to kwa kopesa ye ba fongola na misala oyo ya pesa biso pona mise to tamboli na yo to moni ba biloko lo sa mise yo okoloba na bandeko na yo nini oyo bazali na kati na mboka Europe Amérique pa Asie. Merci ndeko na ngai pona kotuna na motuna oyo collègue et puis yo invité ngai na émission Masolo. Vraiment naza na esengo mingi motuna otuni ngai ezali penza capital mais pour to réussir na motuna wana eloko moko kaka ezali na biso to ezali kozanga biso ezali bolingo nzembo elobi boye luba Kongo luizana luba Kongo luzolana luba Kongo lusalasiana kavena diambo diampambanuko elingi koloba bakongo toyoka na pamba te lingomba oyo bakongo balobi kaka teke mukongo o balobi ko alobaka kikongo te kongo wana ezali kongo na kasi ko comprendre nzembo ne lobi kaka teke oyo aza musingombe ou bien azali musansala ou bien azali musibandundu o bakaka balobaka kikongo te na lettre kawana ka kimbangu elingi koloba mutu mwindu nyonso to koloba en général toza kongo yango wana ndi nzembo wana ezolobake muna kondwa kwa zola muna nkindu yempambanu bwe lusadile salukiate muna kondwa zola moni suki zola ezalite na kati tukosala mosala wana ndenge nini ata to bundi na biso ndenge nini ke ndenge nini soki bolingo ezalite musala oyo vraiment ekozala na biso pasi eloko ya liboso tukotana na kati totia bolingo na kati soki to pesi tata nzambe bolingo papa Simo Kimbangu kiangani bolingo tangu kaka tokoyebisa papa tala epai to sukeli yango biso bana yo tozali kokoka lisusu te metali la biso papa tana bolingo tozali na yango tosala mosala na yo tozala mutu moko ndenge balobi ke misapi zomi oyo tango esimbani nde mosala ekei na liboso nde vraiment toko réussir na kanisa pona motuna wana eloko kaka ezangi biso bolingo soki tozalaki na bolingo ndele papa alianga prolonger date wana teke ekoma tina na décembre 2017 ndele si esila nango siko peut-être ko kozaka ke ba finition kaka banani mais siko tozali nano vraiment mosala na ebele ndenge uti koloba ete pai wana to tamboli vraiment to monike papa azosala na bana na ye po mundele alobake no ngai na na posa penza na sala na bino na sala na biso bato mwindo azomuna peka keno asala boye mbongo na yezo kokate me alobika ke en tout cas ngai na lingi ke en tout cas bonga mapo to sala musala soki musala wana esala memoni mundele azana posa penza posa na yepeza like moye moko pe akende pe kuna asala pe musaka ne ko monter babiloko na ye moko to watinda muto akende kuna mais est-ce que biso to koka penza ko supporter muto na ba séjour na makamna nyonso oyo kutu mbongo tozo koka yango te papa lobi ete to koteka bilamba mais bilamba ya onani kutu to bandi koteka yango te mais tozo koka te na yebite yo moko pe ozali mopanzi sango soki okaniseli yango ndenge nini. Merci Mbuta Manzambi ngana kobenga kotango nusu Mbuta Manzambi ya solo ndenge tokanisili yango tozali kolanda kaka ndenge to uti na lukutakanu na lukutakana na synthèse wana na article 30 balobi kimbangiste nyonso tozala bomoko sima papa Simo Kimbangu kiangani e to sala oyo yazali kosenga na biso
wana nde ezali lobiko na biso na kanisa na koyi kobakisa yango te ndenge outi koloba bolingo yango kaka tokokontinue me nde na kosenga kaka epai na yo po ete na nzembo outi oyembela biso nini sikoyo oyo makasi nini sikoyo liloba no oyo ya suka te me oyo koki koloba na bandeko oyo bazali kolanda biso na mokolo lelo na émission masolo na micro baladaire oyo ezali kaka micro baladaire donc batu posa ya mutu na mutu aloba po na kopesa makasi na bandeko tamususu mwa likambo susu moko koki kobakisa ya makasi wana nde toleka na biso likambo na koki kobakisa ezali yango yo napesaki na bino mbongo na ngai yango nasengi bino mbongo na ngai Pwete bosalela yango mosalo yo ya ngai Pwete nakokisela bino bilaka na ngai Tango yango ekokiye Bana na ngai bobongama Bilaka bikomi pene Bana boyika sempiko namoni ke vwana ngai za penza na lelia ngo kasi moete kitoko wana penza na kopesa yo yango comme ça otanga ta na émission eko lekanango bien voir encore un peu mikolo pe na to sana na biloko msala moko ya va penza ya komelama mais nzembo ne lobiete papa apesi biso mbongo na kanisa biso moko atakutuke okoki ko sanza mobimba osalite mais esika moko koki kozala oyo kozuleta $1 ekozala neti biso batuzali awa alors que na esika wana sikoyo ye alobike na pesa kibino mbongo na ngai papa Simo Kimbangu kenga mtazolo bana nzembo ke apesa ki ngai mbongo na ye apesa ki yo mbongo na ngai apesa ki mbuta ye di kuna na bilili mbongo na ye na biso mo tozali awa papa apesa ki biso mbongo na ye alors ya apesa ki biso mbongo na po ete to salela yango mosala na ye kasi soki totali epai to uti papa biloko wana ya kitoko wana tokuti wana ya qualité ya ndengo na mundele alobike qualité oyo yango te na tekilaka na ba client oyo baza na France alobi yango ye moko alobike qualité na bino ezali différent na qualité oyo ngai nazali ko tekla na ba français 40% ya biloko na ya tekaka mingi na France mais azo tekila bango qualité moko te na oyo ya tekeli biso bana papa Simo Kimbangu na oyo ya tekeli nzambe na papa Simo Kimbangu pe alobi yango prix wana oye apesi ou bien oza ko tekila papa Simo Kimbangu ezali prix moko ya moins cher que oyo azali ko teka na bato mosusu o bazana ba mbongo kuti baleko bazana ba mbongo mais yo na ngai papa Simo Kimbangu tozana ba mbongo te mais azali ko tekla biso na moins cher mais biso moko bali ko tekla biso ndengwana papa akoti na mwana na ye ale pesila ngango na moins cher mais biso moko pe bana ya papa lisusu tozali ko intercaler dans makambona na ebite papa soki toko sukela ndenge nini kasi soki toko za mapamboli to fongola papa Simo Kimbangu kiangani maboko pamba te ya lobiete na pesi bino mbongo na ngai bozongisila ngai mbongo na ngai kasi na mbongo na bokozongisila ngai tozongisila ebotika papa na zwi mbongo yango te ozwi mbongo ozwi $10 ata $2 ata $5 kende osombi yango sima ezangi osombi sima papa sima na ngai yango tozana biloko awa sikoyo eske biso na Europe tozoloba nini tozali na ngambo munene eske totika kombo ya papa Simo Kimbangu penza ekende na justice basambisa papa Simo Kimbangu ya lobaki yango ke ngai ndenge na bimi na prison boy na kozonga lisusu na prison te alors biso na Europe tozongisa papa Simo Kimbangu na prison bakende kosambisa lisusu ndenge basambisa kai na le 3 octobre est-ce que wana ezali mapamboli to ezali malédiction ezali pa na biso point d'interrogation yango wana tokanisa bandeko na biso ba papa pe ba mama to fongola maboko to yoka makambo nzambe na biso zali koloba na biso ete to pesa ye mbongo na ye oyo apesa biso biloko ezali ebele awa bokomona yango na bilili eza ebele ona nikuto ekeite mususu kuto eza kuna na boma nani to bimisi yango te alors eza na biso pasi malamu to fongola papa Simo Kimbangu kiangani maboko po ete manini na ye programme na ye eke na liboso le 31 décembre
to pesa fongola na ye ndenge ya alobeli avant le 31 wana taku tupe so ikaka biso tusanga na biso na Europe est-ce que bansinsa ni boni to kosala pesa na Europe to lemba na biloko ndenge wana balobi 16 000 je pense balobaki 16 000 to ko futa pour na tranche oyo za enano pour mususu za nano otomoni mususu za lisusu lor 16 000 oyo awa na Europe na ebite ce que est-ce que motema malamu to motema ndenge mususu oyo papa journaliste nazong silio malo na suki ndenge na papa. Merci Mouta Manzambi biso pe to succès na biso wana. Merci beaucoup. Merci. Mama mbote na yo. Mbote. Mama tonto opesa kombo pena mboka oyo zali. Na kombo tata mwana pe Molimo Santu kombo na ngai mama Suzana Sukazao na fandaka na ngambo ya mai na Miratejo. Na ville na mboka nini? Awa ya Portugal. Mama likambo tonto tunayo pamba te toyebi na kantubi likambo mise. Si toyebi makambo yo papa azo communiquer azo pesa ba communication na ba pays nyonso pona makambo ya mise. Biso pe na mboka ya Portugal tolalite na muke oyo tozozwaka yango na tozotia na bansinsani pamba te posa na biso ete mise vraiment kende liboso pamba te kuna moto futu na biso nyonso ezala ya mokili mobimba na muke oyo tozozwa biso bana na awa na Portugal ezala France Suisse ndenge azolingela ye moko na biso bana na ye vraiment asengi makasi pa ya bana na oyo pe biso tozozwa na muke tokosungela papa baposa na biso ete mise sila. Papa Simon Kimbangu Kiangani posa na ezali ke le 31 décembre topesa ye ba clé pona mise po ezala près le 22 mars 2018 ali ko fongolango sikoyo yo toza na janvier yo lobi nini mama pona ko bana bande comme ça mokili mobile ngana lobi ete makasi vraiment to apesa biso makasi tozo senga makasi pa e papa na biso apesa biso makasi pamba te nzambe na biso atelemi moyini satan pe aza pembeni kasi te tozo senga epa na emoko papa apesa biso makasi pamba te koka kozwa fongola wana po koka kofongola mise. Merci mama. Merci. Mama mbote na yo. Ya mbote papa. Ya solo tomoni yo awa tolingi totuna motuna pona likambo yo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki ke alingi le 31 décembre biso bana na ye na mikili mia poto misala na biso oya pesa ki biso to silisa yango mais pona obanda ko répondre biso na motuna na biso to lingo pesa kombo na yo pe osambelaka na paroisse nini poza na mboka nini. Kombo na mama Clarisse nasambelaka awa penza na paroisse oya Lisbonne awa na Portugal. Ça c'est comme ça makambo ya mise. Bon pona makambo ya mise na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo tozo senga kaka ye moko papa eskaka abongisela biso surtout awa na Europe po ete tozala bomoko na biloko oyo efandi awa na mboka oya Portugal po ete elongwa awa po ete kitankamba po ete papa pe kuna pe asepela elongo na biso bana na ye awa na mboka Portugal pe Europe mobimba surtout mukumba oyo ye apesi biso awa na Europe pona biloko oyo esombamaki awa na Portugal oyo eza nanu aya kokangama yango wana abongisela biso nyonso na Europe awa possibilité epesama po ete topesa papa maboko pe fungola po ete akwa kofungola tomona nkembo na ye pe bilaka na ye oyo abongiseli biso na 2018 na bofungwami ya mise pona centenaire ya nzambe na biso papa diangenda kuntima. Merci maman. Merci papa. Mama mbote na yo. Mbote papa na biso. Okoko loba na biso ndenge touti koloba likambo ya papa Simon Kimbangu Kiangani posa na ye ezali ke topesa ye biso bana na ye ya mboka poto na Amerique topesa ye ba clé le 31 décembre na misala oyo ya tindaki biso. Mama yo lobi nini? Na kombo ya tata pe ya mwana tata Molimo Santu ngai nazali koloba boye en tout cas komona bino kaka papa nga nazaki surprise te meto ebi likambo yango ke bino bozali koya bazoko sotango na soirée a même dimanche na communiquer meto zali kozela boye ina bino nde boye tozane sengwa makasi ya komona ke
bandeko na so bauti bipai ne bipai baye pamba te po bazali bana ya papa ima alobi kaza na bana na ye babilombe nde bino nde boye boye bozosala mosala bakilombe po papa alobi na biso boye te apesi biso Europe mobimba tolata mise fongo na papa yo lobi papa journaliste pe topesa ngo les 31 décembre en tout cas tozosenga papa moko asunga biso afuna so ba porte apesa bolingo apesa biso toza bobangi loba na ye po tosala mosala na ye ndenge ya lingeli yango po na tango biso tokopesa fongo la wana po ye pe akoka kozwa ngo na bobote po akokosepisa biso po nzambe na so akosaka te na mayemanso matelemi na ntia na mise apesi mosala na kati na bana na ye biso tofongoli maboko pe mitema na biso papa bongisela biso na komba tata pe matata molimo santo mama opesi kombo te na mboka oyo kovanda papa ngai kombo na ezali mama dimpitisa maimona mbalu na vanda na awa na mboka ya Portugal awa esika bandeko boye kokuta biso awa bisika pe biloko ya mise oyo bino mo bozali kolandela tango nyonso na kati na commission oyo ezali ya bandeko na so na kati na mboka ya France na kati na mboka ya Belgique pe bisika nyonso bano bazwami nde ngai nazali pe moko na kati ya lingomba oyo na kati na mboka porte bisika pe commission mosusu pe ezali awa ndenge bino boye kokuta bandeko na biso mosusu awa. Merci maman. Merci papa. Mama mwilu aboteli biso Mesia elakana yekolo Yesu elongani na libota ya bayindo na mboka kama aye ikosangisa mabota maso na libota ya bayindo na mboka kama aye ikosangisa mabota maso mama mwilu aboteli biso Mesia elakana yekolo Yesu elongani na libota ya bayindo na mboka kama aye ikosangisa mabota maso na libota ya bayindo na mboka kama aye ikosangisa mabota maso mama mwilu aboteli biso Mesia elakana yekolo Yesu elongani na libota ya bayindo na mboka kama aye ikosangisa mabota maso na libota ya bayindo na mboka kama aye ikosangisa mabota maso Sanjo na yeko yembela yeye moko
na baindo na mboka nkamba Yerusalemi ya sika tosepela tosanjola ye toyembela ye mokonzi wa mabota 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 na baindo na mboka nkamba Yerusalemi ya sika tosepela tosanjola ye toyembela ye mokonzi wa mabota 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 ilobana yonkolo eningisi mokili oyo moningani mabotana na mabota pajaliko ya koluka yo tosanjola ye toyembela ye mokonzi wa mabota 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 ilobana yonkolo eningisi mokili oyo moningani mabotana na mabota pajaliko ya koluka yo tosanjola ye toyembela ye mokonzi wa mabota 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 kolo Yesu Mesia bayokanaka na moli momo santu bayakoluka liboto yo ebungaki na mokili bango basato bakiteli biswa ose tosepela tosanjola ye toyembela ye mokonzi wa mabota 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 kolo Yesu Mesia bayokanaka na moli momo santu bayakoluka liboto yo ebungaki na mokili bango basato bakiteli biswa ose tosepela tosanjola ye toyembela ye mokonzi wa mabota 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 tosanjola
Jambo mama. Jambo baba. Juu ya mize unaongelea nini? Juu ya mize naweza nikasema mambo kumingi juu ya mize. Gisi Papa Simon Kimbangu usiku kwa vile mchana anasemea juu ya mize, tujenge mize. Juu mize ina mambo mengi. Katika mize ndio patatokea baraka ziko za mingi. Mambo mingi kuna fungiwa juu ya dunia, juu ya sisi wa Kristo, juu ya mambo yote napitikana duniani. Papa tunaamini akuwa atafungula baraka itakuwa ya mingi. Bon, turudie na Lingala. Mama na kanisa otouti ko lobi na biso na Swahili, bandeko na biso peo ya Baswahili o bazana kati na mboka poto bayoki. Mais tolingi turudie muna Lingala, donc o lobi la biso pe kombo et puis na ville oyo mboka yo outi. Ya, kombo nanga eza Mama Feza Christelle na outi na mboka ya Hollande, précisément na paroisse ya Utrecht. Ouais, merci maman na kanisa to uti ko yoka yo pe uti na paroisse na biso pai ya papa na biso kulutu na biso papa révérend Ngemo si azali et si kazali kolanda biso to pesi merci na ndenge pe yo ye to lingi to ye ba na makambo lobi na biso na Swahili oyo ngai pe na yoki yango kitoko mingi mais ndeti bat lokola papa pe di ba yebi Swahili te ba cameraman alingi pe expliquer na Lingala makambo lobi na biso po ete to posa na biso ali to pesa Papa Simon Kimbangu kiangani ba clé na musala oya pesi biso to lingi le 31 décembre na posa na ye to pesa yo koloba nini na makambo yo uto lopamba te papa di le Swahili aye bien ngote mais ngana yoki yo bien okoka ko expliquer ye na bande comme susu na Swahili na Lingala okombo tata mwana pe Molimo Santo nga pona makambo ya mize vraiment na sepeli kutu komona na yeko sesume pe na Swahili pona batu ebele même ba no kimbangiste ba yebi likambo oyo mais pona munoko ba yoki Lingala mingi batunaka mize ezoloba ni tozotala ba émission na ba YouTube na ba internet tomoni bazolobela makambo ya mize eza ndenge nini siko pona ba Swahili ebele ba yebi Lingala te mais na remercier vraiment Ratelki ndenge tokutani lelo na expliquer ndenge problème ya ndenge mize makambo ya mize quoi. Yeah. Et pona mize tosepeli na yebi ke Nzambe asunga biso nyonso na Europe. Musala eza munene papa zo senga biso to pesa e fongola le 31. Pona nga na yebi ke tokokoka. Nzambe Papa Simon Kimbangu kiangani emoko yebi apesa biso courage, apesa biso nyonso tozo senga ye pona tosala musala na ye. Yango vraiment na sepeli mingi. Papa toyebi tokopesa ye fongola le 31 décembre. Maloba ni noko tindela Papa Simon Kimbangu kiangani pamba te ayo kaka balangi nyonso mais na Swahili siko tindele maloba. Mungu wetu Papa Simon Kimbangu kiangani, Baba Roho Mtakatifu, tunazidi ukuomba na ukulilia sana kazi unatupatia si watoto wako katika dunia nzima kujenga mize. Tunakuomba Baba tufungulie yote, tunajua baraka mingi na ingana fungiwa, unasema tukupatie fungulo le 31 décembre. Na tunachunga kabisa, tunajua utatusaidia. Ile baraka agano atuwekea, tunajua itafika. Na njoo kama tuko tunalia usiku wa mchana Papa, utufungulie, utusaidie, baraka yako, agano yako, furaha yako tupate kufika katika siku ile, fungule patikane, mize funguliwe, sisi watoto wako tufurahi katika dunia nzima. Merci mama. Merci Papa. Mbote mama. Mbote Papa. Mama na kanisa to uti komona yo awo kokopesa so kombo et puis ville yo uti pe ko sambela kana paroisse nini soki poza kana grade ecclésiastique ko yebisa biso mais motuna na biso dali boye biso bana na ya poto papa pesa ki biso musala pona likamo na mise et papa na biso alobi na biso ke alingi to pesa ye fongola le 31 décembre ye azwa fongola ya mise pambate inauguration ya mise ezali le 22 mars 2018 mama pona wana yo lobi nini. Merci papa kombo na ngai mama Monica Marcus Nzumba na fandi na mboka ya Hollande na paroisse ya Utrecht
vraiment nasepeli mingi papa pona mokolo ya lelo tokutami awa na mboka ya Portugal pona mise tozali na esengo mingi pamba te nzambe na biso azalaka na sima ya maloba na ye pona kokokisa yango soki papa abetaki mbela oyo ya mise ezalaki ya pamba te ezali pona biso pona bolamu na biso vraiment ezali bénédiction munene pona biso soki tokotonga mise soki tokosilisa ngo vraiment ekozala vraiment bénédiction pona biso mapamboli vraiment ekozala pona biso jour wa le 31 tango tokopesa papa fongola papa akozala na esengo mingi soki nzambe asepeli biso pe tokosepela. Mama tomoni ke batu mingi baza ya kolemba, batu mingi baza ya kovanda, batu mingi batali ko comprendre te likamoneno yo papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe na pesi biso, mais yo pona kolamusa bango, po tomoni ke mise ndenge mama Fifi ndongala ko lobaka tango nusu mise eza ya kolala batu balembi. Siko yo nisika wana ko répondre mama Fifi nini na motuna oya kotunaka batu balembi, yo ko répondre nini? Merci papa, maman Fifi na ko répondre yo boye. Biso papa Simon Kimbangu kianga na pesi biso mosala etant que ba inspiré. Tina yango pe ya mokola lelo kuti biso na mboka Portugal. Pona ba oyo bazali ko lembisa baninga. Banzembo ezali ko zwa mabotika ko lembisa baninga. Yo oyo zana bolembu, vanda yo moko na bolembu na yo. Kasi soki yo ozali na elembo ya tata Nzambe, tonga mise. Kotala moninga te. Kotala moninga te. Yo tonga mise pona yo na libota na yo na bakoko na yo. Soki yo tongi mise, okomona lipamboli ko ya kati na famille na yo. Yo oyo yaki kaka na lingomba tata Simon Kimbangu pona kolembisa baninga, zala ekar na biso. Batika biso baponami, oto ponami na mosalo ya tata Nzambe to tonga mise. Oya zali na bolembu, afanda na bolembu na ye. Botika kolembisa baninga. Merci mama tamsu likamsu zali pona mise. Totonga mise. Soki totongi mise tokosepela papa zalaka na sima maloba na ye pona kokokisa yango. Mais bino ba inspiré sikoyo nini bozali komona se bozo mona jali kamango ya mise bozo mona lango ndengene. Tozo mona ngo ezali kamoko munene. Eza penza munene. Banzembo ezo sopana makambo ebele pona mise. Ah bon? Oui. Banzembo ezo sopana pona mise. Ma ya bien ou bien ya pona babeta biso? Te babeta biso te? Pona ndenge to lembi pona faut sala mise. Il faut sala mise. Banzembo ngo ezo ya pona kaka mise. Ezo ya na yembele wango. Soko koko uzale sengo. Botika kolembisa ngai na sala mosalo yo. Mosala batikela biso solo tango ekoki. Botika kolembisa ngai na sala mosalo yo. Mosala batikela biso solo tango ekoki. Tozali na mai ya sima pe kilongwa batata mvoila. Soki totongi nkamba nde ya solo tokolonga. Tozali na mai ya sima pe kilongwa batata mvoila. Soki totongi nkamba nde ya solo tokolonga. Longa tokolonga. Soki tolandi bamvoila misato na maye bapesi biso. Longa tokolonga. Soki totongi nkamba nde ya solo bosepeli eye. Merci maman na kanisa bande kona sobo zali kolanda biso boyoki maman na so nenga uti ko yembela biso papa mfuma mbanza lobaka soki tozali kotonga nkamba yango tozali kotonga nzoto na biso donc totonga nkamba pote yango tozo kotonga lobiko. Merci maman. Merci papa. Papa mbote na yo. Mbote papa. Repose so combo et puis mboka yo uti soki poza na ba grade ecclésiastique et place yo zali o lobela biso simana yango opesi biso réponse na motuna na biso papa Simon Kimbangu kiangani posa na ye zali na biso bana na ye na mikili ya poto to pesa ye ba clé na musala o ya pesa ki biso le 31 décembre pour être ye a inauguré mise le 22 mars 2018. Pona yo papa okoloba na biso nini? Nakoma tata mwana peli monsanto e ya mbokoloba nakobete ngai
na bengami papa Jean-Pierre Lozeka na vandi na mboka Hollande na kosambelaka na paroisse ya Utrecht nazali diacre responsable kuna likambo na mise tokoki kolobela yango kutu tokobendela yango mindono te to tokenda mosika po ete papa Simon Kimbangu Kiangani akoloba ye moko polele alobi ete ntango oyo ezali ntango ya tata Molimo Santu yango ete so tolandi likambo papa Molimo Santu papa diangenda kuntima alobaka na biso tolinga te tokolonga ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani ye alobi ete ebale akokangaka yango te po ete ebale eza eloko mosusu moto akanga ebale na mokili azali te mpona koloba mokuse likambo na mise na molimo yango nde esalama biso nifa tonga yango to concrétiser eloko yango emonana na miso na bato ya sengi biso fongola ya solo na décembre so totali malamu programme na ye ya molimo yango nde kotambusa biso mais kotambusa biso mpamba te biso tozali bana tokotambolaka na mibeko soki tozwi mobeko toti liboso etambusa biso nyonso toza koluka ezali mpamba liboso na miso na Nzambe po ete ye moko azali mobeko yenda kotambusa biso yenda kopesa biso yenda kokokisela biso mpo ete ye ali mokokisi ya manso soki lelonga na zangi ye akopesa na moto mosusu moto wana nde akotonga na esika nanga mpo nini ngai so natamboli vraiment alima na ndenge tata Nzambe kolinga moto mosusu akoya kotonga na nsima na ngai mais soki totambola na ndenge aza kolingela te ata tosali ndenge nini ekozala na biso mpasi kasi ye alobi ete soki bino bolingi na bino te ngai na kosala miracle vedi alobi kimpa isa kimpa wana eza elobi makambo ebele mais conseil na biso bakimbangisi to na biso bayindo bayili biso eloko ya sika oyo nana etongami te biso bayindo towelela yango mpo ete tosepela yango ete mingi ezali mpona koloba mais tolanda liboso maloba oyo tata Nzambe nkolo Yesu Molimo Santu bayeli biso papa Simon Kimbangu aza koloba yango polele ntango ezali ntango na ye yango so tolandi ye tokobika toza na bolingo ya solo tosala misala na ye ndenge aza kosengela yango volonté eza na biso moke oza na yango ya solo kimbangiste moko akoki koloba ete azali moto na mbongo azali te mais na moke oyo tozozwa tozosala makamusi ya ndenge biloko ebele totongi yango bele na volonté sika boye apesi biso misala yango tokosala yango kaka bobele na molende oyo toza nango mibeko yango nde vraiment ekokomisa biso na sika oyo toza koluka yango ete tokosengana biso manso totambola elongo mibeko mizala na biso tomimana na libenga ndenge papa diangenaki koloba yango nde wana biso tolongeli nde jour wana tokomona makambo osi papa Simon Kimbangu akosala mpe clé wana tokopesa yango ezali chose facile soki tolingi yango nde tokokokisa manso ndenge eza kosenga na bana sukisi wana komata tata Mwana Molimo Santu amen merci papa de rien mama mbote na yo mbote papa Lambert ya solo mama tosepeli mingi mpona komona yo na mokola lelo toza kolekisa micro mpona kotuna na kati na micro ya émission masolo mpe na kati na ratelki toza kotuna mutuna oyo mpona misala ya mise ndenge tozali komona yango papa Simon Kimbangu Kiangani azali asengaki na biso bana na ye mpe apesaki biso misala ya mise me na biso na mikili ya mpoto asengaki biso babiloko oyo biso posa na ye yalike le 31 décembre topesa ye ba clé yango wana tozali kosenga epai na toyepa na bio totuna mpona yo olobi nini epi okoloba na bandeko na yo nini o bazali kolanda na mokola lelo. Merci papa mpona maloba. Mpona ngai vraiment ekozala possible. Sila no kombo na yo epi na paroisse oyo ozala. Kombo na ngai mama Rebecca navandaka na Lyon nazali nga nasambela na paroisse à Lyon. Oui. Voilà. Na France. Na France. Ouais. Voilà. Ouais.
kopesa so sikoyo motuna motuna no tuninga vraiment papa Lambert eza possible eza impossibilité pona nga na moni penza papa oza ba clé na ye na mois de décembre po biso so souci na biso ezali ke il faut na décembre misala biso esila. Mais souci eli metoko sala nini po ete pamba te bato mingi ndenge bato bazali koloba mise tolali bato mingi balali bato musu balingi kosala te bamusu bata na posa basala mais siko yo pona yo mama okoloba na biso nini po ete le 31 décembre papa Simon Kimbangu kiangani azo ba clé ya mise. Pona nga na moni pa Lambert ici il s'agit ya kotambola ba paroisse no surtout il faut bosala yango kotambola ko motiver bandimi nyonso surtout bokene ba chaque paroisse et pona nga na moni po bosala ndenge wana likamsusu nini kokoloba pona kaka likama mise pona likama mise na moni vraiment likambango bato mingi bazozela ngona bano kimbangiste donc wana ezali héritage na biso donc mise wana ezali nde yango pona nga mise ezali namoni sunde ko na koloba te mise ezali esika bakotia babiloko na biso nyonso tout oyo papa Simon Kimbangu atikela biso donc na banongi mangise bano kotala yango donc moto surtout a besoin aya kotala eloko no surtout oyo balobela na histoire ya Kimbangiste akomona ngokuna. Merci maman. De rien, pas Lambert. Merci.